De Banza London TV. Eh, chaîne na biso ya Sireya. On a YouTube. Biso nyonso to s'abonner. De Banza de London TV. Ngoya o ya biso. Gogo za information ya Sire. Gogo mona Jamaïca. De Banza TV. Avec des Bruno original. Voilà. Original. Aïe aïe aïe. De Banza TV. Bande goto s'abonner. Boss de Bruno. Yuka komba boss. Boss de. Un Bruno T. Zéro Bruno T. Boss de Bruno. De Mbanza London TV. Oui. La comparaison n'est pas raison. C'est ma chaîne Kesenit. On se compare à nani. De Mbanza London TV, chaîne ya non aligné, yango se compare à tout et ça musa nango yango moko as. Na kosenga bino bo s'abonner massivement na des bandes de Mbanza London TV et za chaîne qui toque oyo beaucoup d'informations en temps réel na pamboli bino makasi talaka de Mbanza London TV et pas à boss de Bruno Yemoko na kilo ya kosakana te de Bruno mabwaka kaka on ne sait jamais de Mbanza London TV nde TV nazo ebisa yo ba journaliste ngala kamwe kitoko makasi ba wa sala ba analyse kosakana te ba cerveau elenda ekuba de Mbanza London TV. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Kitoko Bouya 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 kutala ah mwana mama bouya kumona de Mbanza London TV De Banza London TV. De Banza London TV avec des Bruno original. Voilà, de Mbanza London TV avec des Bruno original. Mbanza London TV. Basheri bazodale. Kota kota ndaku mama todala de Mbanza ngo. Des Bruno original. De Banza London TV. Eh, chaîne na biso ya Sireya. On a YouTube. Biso nyonso to s'abonner. De Banza de London. Bruno original. Des Bruno. Salut Mbote, bonjour partout dans le monde où vous allez suivre cette émission. Je suis encore là aujourd'hui. Moi, votre Nadia GB, moi Sinzambé, accompagné d'un grand artiste musicien de notre pays, République démocratique du Congo. Je vous signale que nous sommes précisément à Kinshasa. Il s'appelle Laminaire. Pourquoi Laminaire? Il va vous expliquer, mais avant cela, je salue d'abord mon boss des Bruno original. Je vous salue papa, mon cordon Laurent Fabrice, de best, le caméraman et à swag. Grâce Massamba, les grands monteurs, Balobi, ingénieur Manassé Bouita Bambo Tenayo, je salue Inami pas comme les autres, patience Namouissi. Joyeux anniversaire à toi, docteur Christelle Pembele. Joyeux anniversaire à toi, Joyce Ngabo. Balobi Joyce Ngambo. Lobby Azobotama, Joyce Ngabo. Joyeux anniversaire à toi. Je salue Guy Basket. Guy Basket, je te salue. Nicolas Mokonzi, Nicolas Mokonzi, papa Nakelu. Bah, gros bisous à toi, Nicolas. Yomokoza place Oyebi. Balobi Charles Benkanga, un Américain perdu au Congo. Je te salue aussi. Yomoko Yebi, Charles Bekanga. Il est là, na plateau Nabiso, un artiste musicien. Il chante très bien. Cet artiste, il a beaucoup de talent, il a beaucoup des atouts. En tout cas, franchement, moi je vous conseille, il y a coupé sa laminaire mato, il peut ayembaka kitoko makasi. Bossale kaka confiance, Rosala Nabino, décitu. Il s'appelle Laminaire Fabrice. Bonjour. Ouais, bonjour, na batutu Rolanda Biso, Obarozali Baku ya Rolanda Biso. Et puis bonjour na GB journaliste à Makambo à Pesara Magambo. Et puis bonjour na site na Bino. Ouais, de Mbanza London City. Donc Fabrice Laminaire yi donc serviteur na Bino na Mambaniance. Donc dege oyo yaka goyebisa noyege ma ese kauki. Yeyo quoi Laminaire ngo quoi. Voilà, Laminaire et Salibiso bientôt. Bonana Kala, ça fait longtemps, on a compris que Zolo Balelo voit c'est Makassi. Laminaire, mes condoléances d'abord. Tu venais de perdre ta maman, mes condoléances. Ouais, merci beaucoup. Voilà, Laminaire, Aza, chanteur, il y a Makassi, il y a Mboka Nabiso Congo. Mais pourquoi d'abord le nom de Laminaire? Pourquoi ces noms? Parce que tu t'appelles Fabrice, n'est-ce pas? Non, Laminaire, il a accord à guitare. Accord à guitare, ça dit bah Mawawana. Nenge vina ngai ferigola biloko betana poisson d'avril bakati wana yango na koya na musique donc osaka na musique benga ba la mineur voilà
Donc la mineur tellement imbara ba mineur, yango na benga la mineur. Voilà. Voilà la mineur to kotaka na makambo po makambo bandi balobi la mineur aza chanteur o apesaka makambo akuta na GB journaliste apesaka makambo. Veut dire que muta apesaka makambo na muta apesaka makambo to sangani tozo pesa bino makambo lelo batu nyeso bolandaka de Banza London TV. Abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais déçus. La mineur yozalaka pa faire rigola o yemba ba vocal ya kitoko toyoka pa faire rigola. Diko toyoka ke la mineur aza lisusu te asa l'orchestre. Qu'est-ce qui se passait? Bon, donc, président d'abord fait rigola. C'est un bon président. Ouais. Très social. Donc, papa social fait rigola, ça social. Mais ils ont, les gars là-bas, orchestre, leader, ils ont tout le temps que non, on a pas d'habitude de Okinda, go fundara batuti na ba palais, président là, boy, dans des balbagé, bunda, tigolela. Donc, moi, na mobali, aller la rater. Mais oui, c'est pas ça, donc surtout dans l'orchestre, on a pour un manquement d'un comportement marque à use. Comprendre? Donc, la plupart, presque, puis les musiciens, presque tout, ils ont un mouvement et ils ont surtout pour nous. Dans un sale comportement, on a évité vraiment ce qui orchestre à faire et comment il on a évité ce qui peut nous. Donc, il a mis tout. Donc, avant d'avoir parlé, après que l'on mouvement, on a un orchestre. Dans un orchestre, on a un studio, on Palm Beach. Tout ça depuis 10h, 2h comme ça. Bon. Après, ça tourne la minère, après, on a un moment qui a compris que ça, après, on comprenait qu'il était pas un musicien, un vrai musicien, le padre. Ngai la minère, on a tigé les fans, on a mort, on a guiné un beau garçon, on a moi malade, on a parlé. Na sala effort ya comme studio pour musana o bimisela la permettre na soigner mon fantomas. Tika na palenga pe na studio. Tokenda to partager là on a liboso même ligne ya transport 2h du matin. Allez vagabond na kidi ba hôtel mineur yo longwa ko lokeleki TV o finga ngai yo la ko zwango te yo fu bena zonga makolo tilimete. Comment ça? Oh. Na ibise na bi papa. Oh, na ebisi na bi papa basala ka bongo soki mbongo uti na poche na uti ne pas ya patron na biso yo le gars na TV finga ba Kofi Olomide finga ba Fali ozo palpiter 300 te aboka bola kasi atika epi ba partager là on créer tout ba débat na tika on va partager là et après to yo na kota na car ya fils à Mechola to zara fils à Mechola Chelele, obi Chelele non? Chelele, ali apemba mama ya pananga bido fidi kwamba munuziku na chanson nini Chelele, master wana. Tukutangane na car, tukutana nani Bifalo Chelele, nani susu na nani masao nani au tapa Fabrigas nani ya danser boy. Kotina car bu tukomi na molar na bandal po fils aza na bandal na molar bite la mineur kolanda ete mutu wana za ba marque wana ga bo chance yo in mamba bulo na baya balongolela nga partalar ba 10 ba pienga na futi car na koma na victoire Luka transport et Lukanga express yate na zonga pena boiti 20 mai ninge za poto abana kin 20 mai ou na koma na 20 mai biga ba yanki na bisuna ba so ba fazer ba kana ba coin artiste la mineur ndeni na fini bango ba lar mais ba oya ba te tiga rate faut tiga biso ka basket faut tiga la biso montre faut tiga biso bani osa nini basket obi mo longo ote wana artiste so tiga ya ba longo la ba laser na ketchup ba pisa na ketchup pa mo ou na zonga palais et après na yo ya na kutima na gravement pena donc il y a des gars na palais comme un hôpital boy donc ça la même pas 30 minutes moi na yo dai di fanto na nga dai merci vraiment na président na fait rigola et dangai na zaka pina na lar pina société président na fait rigola tindela nga $500 et pas vient na Blaise Polo et permettra na kunda moi na mambuto na siko tala choc wana au perdre moi na 5 ans vraiment comprendre. Donc, on a dit que ça 4 ans pas fait rigola. Donc, bénéfice, on a surtout payé les anagines, les fantômes. On a continué le mouvement, on a la petite, on a beau tout créer. Fantômes, on a posé la gare, bandé dans l'orchestre à faire.
lifanto na ngai donc carrière na ngai pas faire tiko longwa ezala elemba lifanto bon yango wana pena choc wana pena na vande na palenti na vande na bouleti ate soki boye to ekoma mama boye kokota na banda ku moko boye ya batu moya ba dongoli misu ekoma nga na yo luka vi na nga na mona bité ba orchestre na kisasa ezebele voilà orchestre ezebele soki moni ezo simba te batigaka donc nazaki na ba makambo belé ya faux surtout na part na mais pourtant ala nanga na studio na vocal na cha na moribon la minère bogelanga muto na papier a osola biso bien na mbongo nazwa ni 100 francs ya nani ya papi mayongo Jésus ba petit boteka na maboko na bango ni makaso tantete ya mogomboro c'est à partir de 3h Junior Mukasu baliambongo na marka uze oh boteka nyanga la katoyo na nyapule la guerre est commencée papi mayongo opposition tokobiki sa plaisir te likamba love bato babo manaka na oli la perle rare fichere senga Christian wadise dans moribon papi mayongo opposition vie wana epolanga trop nani Junior Mukasu wana s'il vous plaît la minère mais eloko no tolinga to yeba parce que au côté na ba musicien belé ceux qui a longué pas fait rigola Marcaouz azala tête je sais pas Marcaouz est pas fait rigola azala chef d'orchestre azala nanya okipaka poste nini et puis tant makamoni no style kaka est-ce que bomona ka fait rigola bobe meka un peu expliquer que voilà président makambo le kaka au sein du groupe tant yo azala te ou bien absence na yo ezala ka boye est-ce que bosala ka bo ba démarche wana po bokenda raté pour orchestre za fait rigola tant bino bozo longwa quand même ezo sala pe bien te ba départ tout ça et puis bolongwa kana komomoko ya Marcaouz. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, tango ba chef musupe baza pembeni wana. Pour Marcaouz aza de directeur donc soi-disant directeur artistique pour na mona eloko monte o ya beta ya yemo na studio net nzemu na album affaire. Pour ba beta la non, il y a un interprète. Il y a un interprète rande ba betele na Bolivier Chimanga David Okoka ki bwanga nto abetele chilamui na yesko na ba concert bina ba émission. Au monde il y a une émission. Donc ba betela gaé. Donc il y a comportement ya ko créer ba mal à l'aise ya ko tonga ba pas prise ta ko musicien na boy prise ta la ko boy tandis que ngana cha 3 vocales na qu'est-ce que j'avais dit na cha 3 vocales na cha vocal na Rossignol anda kwa egla ke ko sala nini si c'est mosi aye na e ko lukali wate na chambre si kabolingwa chaleza laki akoti yake nango abangi risque teo la minera e timatire comme ballon destination bina poto ou autant que signe alphabétique et la minérale l'amour Alain Tembela na Allemagne Rodrigue Mokili na Paris Papa Mathias na Colline Tracy Eleza Motema nange baby bakosamba na miso ya Nzambe Lolendo ya Nzoto Agnès Tambwe Melisanga Gugu Telinda Kenzo Hola habité vocal moi ya bongo penza bravo la minère soki egole ka marque wana vocal on ezaka yo yena ona qu'est-ce que j'avais dit balongola on studio apotan kenda poto ba diabora presse la minère wana zaki leader na orchestre na yemo na Brazzaville awa ye ofula ye ay maman 3 vocal azela nanu bilo mo ya bongo je comprends tandis que yo go produire rien eza même na yembi na chango même eza ba kabelinge pas presse eza même ba sali nini. Donc, baje wana ya tonga ba ya pas prise. Tandis que likambo le ka wana ya l'art na toujours en transport na studio. Ba chef msuba la wana lokwa ba vina biso ba pichu botoko ba la wana mabuma le temps na chef d'orchestre, mabuma chef d'orchestre azala ki wana mais et après ngana y répétition na yo ka ki pour la minère ba fundu e pas prise que yo mbongo wana misaki makelele boye ah amna saboter na ngana tikila ro te bokabola pona boy lokwa da zongi mouvement iko makela minera zongi na be esprit mo ba kiteti boy na tika kutu mambo balaro wana mais iye kaka yo pesa na sous rapport et pas prise la minera tomboki na mambala wana transport a lobi n'importe quoi mais pourtant pichu botoko alaki wana mabuma zalaki wana est-ce que bango ba ko ko expliquer bisa presque te la minère dikamboleka boy donc ça dit que les camons bondiraient ya clic. Vous comprenez? Donc selon là une esprit na on boulé ne sait que peut-être prise aibi mama rambango
Mais tandis que nga na vanda 4 ans na président Ferregola social au faire azanango Ferregola na habité pour nous tamola orchestre mais social et puis nga na ba jarment beauté ya kobeba na batu na solola bien penza donc surtout ni presque tous les motos akutana nanga la minère randingini et puis même na Facebook na ngai soki batu msu ba na besoin pena to solola trop nga mona na chacha na febe nanga betika la minère Fabrice au monanga ou WhatsApp nanga plus 243 89 14 500 après 88 plus 243 89 14 588 donc mon abena que la minère aza playboy mona kisasa ya tongo mona limité commune sans complexe donc ba vina ba Claude Maluma ba mère ba sœur na so ba mami lila RTNC ba Philippe Befekele ba vienne na biso. Voilà, la minère, c'est vrai, et pas Ferregola, et Simba qui était kanenge zalaka, Otiki Ferregola. Les lots aux président et à orchestre Nayomoko. C'est quoi déjà les noms de ton orchestre? Et puis, bon, orchestre de évolué n'engenim. Bon, rendez-vous surtout non à Bafle. Rendez-vous surtout na Bafle pour tout le monde procéder à mambo belé nan té donc la micho la minère nan combo orchestre to pécité ba bureau batu solo la nan to ba n'engeni to sala mais pour l'instant il faut nous après ba marambo ya ba corona na bino oyo so que vidéo to bois qui clip moko boyo gana no pesa pena artiste no Fabrice Laminaire chance ya yo kae penza Fischer Singa Blaise Bukaka le banquier Fabrice Laminaire ye yo pena donc na préparation maramna ye ba vina nga Didi Moula ba patron le banquier bo pesa Laminaire chance pena ko kabele na no litoi ponzembo même si on néglige album mususu ki te ki trop ki fan mambo pesa subongote to mona lelo ba fan ba guest fabulous ba fan ya ba guest mawete que je sali guest donc félicitations pena donc mambo ke kitoko toujours mona ba bina filé vous comprenez mais la minère bino pe ba artiste bon mystique yo na studio nga na ibi mba makasi ya batutu bolanda de de London TV c'est un bon chanteur aimba bien yo na studio préparer le mère ke moi studio te po bino bo ara boye au côté studio préparer moi bo maman na biso mbinga maman na zala ka kitoko makasi pe sonam mère ke ka boye hein obi bino obi ba journaliste ba mystique donc na lobby est-ce que si on a comme musicien ça qui n'a sombi immortalité à famille nanga non mais neni yo ka studio malama mère ngambe bino boye biete ngana ebie malama mère na biso ata yo moko la mine donc ça dit moli ma mère nanga epé mana kimia nzambe aibindenge abongsa makambu na ye donc la minère azana droite ya yebisa nzambe ke te maman zina nous 2 mois après kufa donc ils a déjà projet et puis programme nzambe ayebi le pourquoi donc tout ce qu'elle n'a pas c'est surtout vraiment mutima donc maman na biso azaki pena meilleur ami nanga conseiller nanga donc tout pour bien pour nanga penza donc soutien ma kasi pena donc ni na bita ba conseiller nanga ba lar pena ba nini instrument ni donc mère nanga donc au perdre vraiment donc dans un perdre moi ma kasi pena na vie nanga donc le babuki le roi colonne mon pena ya ndako étage donc parler pene zana ya bouger même moi tizana ngo bien donc tout ce qu'elle na mokili bisope un jour to kolanda moko voilà la binaire courage parce que la Bible dit nzambe yazaka papa orphelin donc ce qui nzamba longoli maman c'est qu'il y a qui y a zawana pour à soutenir yo apiso makasi okeliboso c'est vrai aux artistes et musiciens to yambi yo na plateau na biso ya demande à London TV en tout cas faut ça là quelque chose parce que vocal na yo au sala déjà pas et pas ya faire rigola ou tu déjà ko salango mais eloko o yo moko zo préparer vraiment ba sentir que la binaire azala kaka musicien te ya vocal non la binaire azavement musicien o pena single et kangi pe masolo dans le moment na side go la musa super na biso ve beaucoup eza analengo yeye o analengo yeye analengo Jonathan Mutambala 4 basoso bala mukaka po bala musabato mais pourquoi kolela na bango epesinga mawana motema natuni yangala le liwapi Jonathan soki pe na mosala to pa na yeo
yokomi sonzo sisenga sentiment na ba plaisir natikali na mawa ngana tolapa na bolingo mosisa o elenda otiki nga na mawa Jonathan Mutambala natikali na mawa Lidi Matuta natikali na mawa Didi Mulaba na motema na kolela etikali elema talanga na konyokonda na susima sebe bayo yibego mola mine. Voilà, merci beaucoup, félicitations. En tout cas, je vous avais dit que Laminaire Ayemba bien, Ayembi Binomoko Boyoki, Nege Laminaire Ayembi, là je salue Mariam la Grosse, une femme qui chante avec son cœur. Mariam la Grosse, Junior Candols. Mon ami des dedans, Junior Candols. Mila Grosse. Chanteuse Nzambe dans la voilà, voix. moi si Moembi. Moi c'est Nzambe, l'issue sur le rôle. Dans Nzambe va révéler. Mariam la Grosse, Azara, moi si Moembi. Moi si Moembi. Voilà, Maman ba Forever, il y a ba Mon Bless, voilà. Laminaire, c'est vrai, que ça l'orchestre a rappelé facilité, hein. Que ça l'orchestre a facilité. Ah, yo le lozui, mokano yako kumbe la paix et l'oko na yo moko. Est-ce que on réfléchir bien, parce que l'orchestre est belé. Ce que l'on voit pas faire, pas fallu pour pas ezali, musicien peut passer belé. Au tali yomoko tali que non, aux ana ba tout, aux ana ba compétence, au quoi que ça l'orchestre non. Aux yeux déjà ba précaution, aux yeux ma kamunyo so. Pour lobby comme maté que la minère a zongi susu et pas faire rigoler. Pour yo misana ko kende ko zonga. C'est bon, so ko zonga idée on a ezati. Eza ba proposition ba orchestre peut me belé ba solliciter nga. Solliciter nga na ba orchestre trop tanga kombote pour benga ba on a ba téléphone bi sango ta penchana kuntu baninte. Ba orchestre ba solliciter nga ba orchestre oyo elinga ba benga na esprit ya jalousie na mutema mabe. Mais surprise ezali. Mais avant na kende pe moi tournant no pour orchestre on ne va pas ça l'orchestre. Ezaki ondimi ko kamba bana ya bato former bango oyo yebi o partager na bango. Orchestre eza teke soki pe ndenge ni ne bamsu ba bulaka donc ozo encadrer bana bato on peut ça bango court quoi. Voilà. Mais avant na kende na nous mouvement mo ba Debanza London TV. Shene na biso ya sireya. Ona YouTube. Biso nyonso to s'abonner Debanza de London TV. Ngoya ya biso. Bogo zaba information ya sire. Bogo mona Jamaïca. Debanza TV. Avec des Bruno original. Voilà. Original. Aïe, Debanza TV. Bande goto s'abonner. Boss de Bruno. Yuka komba boss de. Un Bruno T. 0 Bruno T. Boss de Bruno. Dembanza London TV. Oui. La comparaison n'est pas raison. C'est la chaîne Kesenit. On se compare à nani. Dembanza London TV, chaîne ya non aligné, yango se compare à tout et ça musana ngo yango moko as. Na kosenga bino bo s'abonner massivement na des bandes Dembanza London TV et ça chaîne qui toque oyo beaucoup d'informations en temps réel na pamboli bino makasi talaka Dembanza London TV et pas à boss de Bruno Yemoko na kilo ya kosakanate de Bruno mawaka kaka on ne sait jamais Dembanza London TV nde TV nazo ebisa yara ba journaliste ngala kamwe kitoko makasi ba wa sala ba analyse kosakanate ba cerveau elenda ekuba Dembanza London TV. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Kitoko. Bouya kutala mwana mama bouya kumona Dembanza London TV Debanza London TV. Debanza London TV avec des Bruno original. Voilà, Dembanza London TV avec des Bruno original. Dembanza London TV. Basheri bazodale. Kota ndaku mama totala Dembanza ngo. Des Bruno original. Debanza London TV. Shene na biso ya sireya. Ona YouTube. Biso nyonso to s'abonner Debanza de London original. Des Bruno